Nandolo ba nina suka ya kutu wapi. Nandolo ba tozana ba groupe neti na O. Ngana zana groupe O. Tu vois, nana groupe O naza donneur universel. Donc na kopesa mutu nyonso makila. Mais par contre, nga mutu nyonso tuta opesa nga makila. Nga mutu akopesa nga makila eza AB, tu vois A. Donc na relaxa bino on a koma on a ba message na message pour bon nango très bien de na tiango na classifier yango peut-être ndi na lo bana mnoko bo comprendre te sikoyo tokoti na ba resist ezani ba resist eza présence ya ba antigène D wana to hérita yango pa ba parents na biso to zo yango pa ba parents na biso to botamaka. Tu vois, parce que antigène D wana batu misusu pe bazalaka nango te na kati ba globule rouge na bango. Batu o bazana ba antigène D te to benga bango ba négatif. Ba o bazana ba antigène D to benga bango ba positif. Yango mona balobaka groupe O positif, groupe O négatif. Tu vois, donc ce mutatuni yo iget uzana groupe nin sanguin neti ngai na koloba nazana groupe O. Mais na ça résiste positif. Donc ba résiste ya wana ndeza ba négatif positif. Tu vois, il y a sikoyo mutu o azana groupe azana résiste négatif. Azana groupe O mais résiste négatif. Ye akopesa batu nyonso makila. Tu vois, ye akopesa batu nyonso makila. Par contre mutu azasko na O positif neti ngandi naza O positif bo. Na kopesa mutu ya O négatif makila te. Tu vois, parce que bah on surtout baza négatif, baza incompatible, baza compatible té. Donc bah on nyo so mona ke baza na ba ni négatif baza compatible té. Tu vois, si ko na kati ya ba resist wana toza pe na ba groupe musupo na ba groupe eza tellement belé ba système eza belé. Tu vois, eza ta plus de trentaine ya ba système toza na to na système ya Diffie, tous un système ya Lewis, tous un système ya Kidd, tous un système ya Kell, auto benga, Kaplis ou K-. Tu vois, ya sikoyo mut oyo rôle ni na transfusion le kandeni. Principe ya transfusion et le carboy. Okozongisa makila na mutu oyo aza na antigène D te déjà, ozongisa lisusu makila ya mutu aza na antigène D non. Neti ngai ndenge naza O positif. Bakozongisa ngai lisusu makila oyo ezo senga ba antigène D te po naza nango déjà. Po naza déjà na ba antigène na kati ya globule rouge nanga. So ba pesi ngai lisusu yango esala dégâts. Donc na kosala hémolyse. Ndene expliquer ki bino esala décès esala problème. Sikoyo mutu oyo aye na urgence o azana ka donc il y a danger de mort yé to kozwa temps ya koyeba groupe sanguin na été po to koyeba groupe sanguin na été so to bito ko sala po to yeba groupe sanguin na maladie akufa donc to repese ni to pese ba mort receveur universel na donneur universel to repese ba moko O négatif na côté ya plasma to repese AB. Tu vois, na côté plasma to PC AB, na côté plasma to PC ba moko AB parce que AB ça receveur universel ya nyonso, tu vois. Siko na côté ya donneur universel to PC O négatif. Na côté globule rouge, pour les savez que to kabla globule rouge, plasma na globule rouge. Globule rouge ya wana makila, plasma wana za la jaune boy. Tu vois. Donc plasma wana sikoyo muto yo azana urgence okoyeba kutu groupe na ete opese mbala moka receveur ya AB na donneur ya globule rouge ya O négatif parce que ça ya batu nyonso opese ka bongo après si maso akomi hospitalisé parce que batu opese ba transfusion mingi wana siko nde to kokende kopesa ye siko otozobenga le sang phénotypé. Tu vois, il y a des topés, les sangs phénotypés wana. Donc les sangs phénotypés wana toza na kati toza na poche de sang nango bakoma O positif na ba nini ya onefsa kibino ya ba phénotypé wana. Donc na point komona bakomi
bah, D plus C grand plus C petit plus E petit plus K moins. Voilà des tokopé ça moi. Est-ce que si maintenant c'est ça vient dans exercice mon aïe bah ceux qui vraiment pour comprendre on a l'obéli. Si quoi un groupe où ils a la rare. Au mon groupe où ils a la rare où yo pensa to lukarapé ça rechercher. Ils a groupe ni, ils a groupe B. Ils a AB où ils a recherché. Ya. Pourquoi AB ils a recherché puis ils a groupe où ils a vraiment rare dans mon kili parce que ça receveur universel. Donc il y a plasma, tu vois, bah, lukango makasi na balabo na hôpital, donc ils a groupe ils a vraiment rare. Oh mon groupe AB parce que ça receveur universel, il y a plasma. Tu vois, il y a SNTP ça, il y a le bel bassin azimité, bah nouveau-né, ndengeni neko ça là, tu vois. Pour la maman, moi maman so kaza na groupe par exemple O positif, moi naza par exemple maman za na groupe O négatif, moi naza na O positif. Et ça bien te et vous avez risquant pour la moine, tu vois bah content le bilan parce que ma charge ils en ont monté pardon bah espace ils a été, je vous aime tellement bon vous allez bien, bisous. Nenga kaboye bani nazo komela bino ya banani bako pesa na banani bako pesa te na koma on a c'est parce que pour beau comprendre, tu vois, pour beau comprendre parce que si on a le bino na beau comprendre neti tozu neti groupe tozu neti O positif a kopesa na O positif a kopesa na A positif a kopesa na B positif a kopesa na AB positif. O négatif a kopesa na nuance. A plus a kopesa na A plus na AB plus. A moins a kopesa na A plus A moins AB plus na AB moins. B plus a kopesa na B plus na AB plus. B moins a kopesa na B plus B moins AB plus AB moins. AB plus a kopesa na AB plus juste. C'est tout. Tu vois. Donc CNTP ça. AB moins a kopesa na AB plus na AB moins. Donc AB a kopesa kana ba AB. Kaka na ba AB. Tu vois. Donc CNTP ça. Des gros bisous. Après tu voyais pour la drépanocytose hein ce qui côté ndenge ce qui zandeni ba SS bani tout ça puis le groupe nous ça ba A1 bani mais na lobeli on parce que le ba mwana vraiment trop traité yangwana mais pour le blasco drépanocytose tout recoya quoi na pesi bino na congé tout le bilango sima parce que nazo ke vacances place dans en vacances na kozoata ko sala ba vidéo oyote. Donc je vous aime tellement bien vous en avez bien très bien torozongi la skona drépanocytose mais lelo te vous en avez moi o ezoya parce que nazo bima nangai bisous je vous aime trop.